Edino, yoza fin, mutaleki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako soa, kende, donc yoleki, fin. Suivez www.panzasangoyakongo.com. Une image, yenda zo Panza Sango ya Congo, babi Sango ya Congo ko Panza na wapi. Babi edino image. Oui, merci Balanda Panza Sango ya Congo, ne nepsa bino kaka enquête za ko mener pour na liwa ya maman na biso Olangi. Vraiment maman Olangi, elle est plus maman Olangi asasu na bon moité et confirmation et outil ko pesama et pas ya évangéliste Kizamina Moutona Nzambe, yé Moutouti pour confirmer en n'engé toujours information. Vraiment, maman Olangi asasu na bon moité, maman Olangi a koufi na clinique Yangaliema. Vraiment, a koufi vraiment solo. Balanda Panza Sango ya Congo, Balion de la presse, nyonso moni musala toninga, musala photo sala rande yango yo, to Panza Sango, soki toujours ba confirmation ya bien. Vraiment confirmation au tozuki kozwa, ezabongo vrai. Évangéliste Kizami nande a outi ko informer que maman Olangi est le plus azasu na bon moité atiki biso. Vraiment bandi ko na biso ya Balion de la presse tout ça la musala na biso ndoto misana ko sala yango ba peuple de nyonso ba pasteur ba nan ba pasteur ba évangéliste ba bishop en tout cas bolela ndeko maman malamu balobaka ata mabe zalaki vraiment na tango ya kufa nde tobosanaka mabe ya moto. Vraiment biso service ko salaka yango wana poto informer bino ke maman Olangi azasu na bon moité. Maman Olangi après liwa ya mobali na ye kokundama ya mobali na ye, maman Olangi apikaki crise asalaki crise cardiaque nde ezalaka bamemaki na hôpital ya Ngaliema. Lelo maman Olangi azasu na bon moité. Vraiment bino no so bolingaka site na bino Panza Sango ya Congo, bo s'abonner massivement, c'est gratuit. Place bo obeti Panza Sango ya Congo, ndenge ne so obeti la Panza Sango ya Congo, obeti yango na YouTube, okomona eko s'afficher na rouge s'abonner ou s'abonner wana. En tout cas ba information sur ya Panza Sango ya Congo, on doit yango directement soko s'abonner. Vraiment tous à toujours connectés, branchés na Panza Sango ya Congo, tous s'abonner. Et Balion de la presse nyonso na bolingo ankolo to sala musala oyo esengi ke to sala poto Panza Sango. Vraiment Edgar Mokonzi, Lanette Katanga, Nancy Odia, étoile d'amour, top modèle des médias, vraiment information au PC là, vraiment tous s'abonner. Et puis na bolingo ankolo vraiment tous les la maman malamu pour journée koki les anzela ya motonyoso wana yango tous les la maman kitoko bana si femsi. Vraiment maman Kei, vraiment tous les la maman kitoko minga robezati na pesika ba condoléances nanga na corps de Christ Mobimba na libota na nkolo Mobimba église Mobimba si femsi. Vraiment na sala bino na motema pour na kabula na bino mawa. Si y a un problème bo hésiter na s'afficher numéro na ngai bo benga to meka ko partager ba information ndenge zoleka ko bandalelo team ko ba okunda mama. Merci Balanda Panza Sango ya Congo. On a quoi comme ça bino na moment o yango wana vraiment o azolo banabino boye azali moko ya ba responsable na presse na biso ya Congo na kombo ya Edino Image, le président de la Lion de la presse. Edino Image Mopandi Sango ya Congo et comme ça n'en batouté comme vous savez binoté. Vraiment je vous aime beaucoup, merci, ciao. Donc Paris, Belgique, Suède, partout Allemagne. Genre c'est global et PM Express. Il y a Yemeye, Patrick Malouavengi. Délogés à Moko. Hein? Donc agence il y a fret, on a bateau, on a avion, on a Global Express. Baki funda nyoso na lokeno na Angola. Soki na na contrat na agence minene te ekokende Patrick Malouavengi. Vraiment l'économie sur Congolais, il faut promouvoir. Par carton, par conteneur, par valise, pas mal, même bongo. Global PM Express. On bus toujours d'artistes Oyo, nous avons toujours bateau bazar à idée sur le Patrick Malouavengi. À aire d'ouverture, la chose allait de lundi à samedi, de 9h30 à 19h30. Kinshasa, Brazzaville, Angola. Donc, Patrick Malouavengi à Rara, il aura tout. Au Day, au Fred,
oh wapi na Angola na Congo Brazzaville na Congo ya biso moko RDC longa makasi oyo nyonso alingi atinda biloko koluka mundondo te tokutani awa na Global Express